Bandeko, tangu tolobaka, les grands mopao, akipaka bana ne mosusu te, akipaka kaka bano baboti na alia. Torezonaka, ou bien torezonaka penza bien. Na milongola ngai, ponga na lobaka bongo te. Bino, tangu papa na bino, bakomaki na 30 ans, bakoko na bango, bakoko na bino, babanda okipe papa na bino. Nazokende mwa brutal. Po bino moko na 30 ans, bazokipe bino toujours na bapara na bino. Po bino moko, bana na bino bakomi na 24 ans, aselisi classe, alinga bana na ye, yo lobi ozana na mwana muke. Etanki amoni penza moto oyo, balingi babalana, amoni kaza capable, azalaka pe na poto, to na Afrique, aza na capacité ya mosala, amema vine bien, olobi te, ozana na mwana nanga, osilisika a classe sikoyo, pe manana, amela ti, amela mabele, bobetani masolo, to ndengeni, les grands mopao, akipaka bana ne mosusu te, kaka ba Didi Stone. Ambo, mokili yango ezali penza elengi. Toko vivre lokola banimal te, banimal bakoleka biso na harmonie. Mbote lokola bapap, tala kolenda bosana. Na kobosana kopesa mbote te, likola mayele na bino. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko atoka bolanda ngai bien. Tango toza koloba makambo neti ya minene bongo. Les grands mopao akipaka bana mosusu te, akipaka kaka Didi Stone na baleki na ye. Eza makambo maseki te. Liboso tala nanu yo moko na libota na yo. Tala na mabota ya bafamille na bino. Na ndenge ya mabete, na ndenge teke na pétition lobila de grands mopao bongo. Non. Na ndenge oyeba makambo yo zoloba. Soki penza réellement ezali na nzela eza logique. Parce que tolanda émission mokwawa les grands mopao batuna yango bana mosusu otangaka te, otangaka boye. To asalaka nini te na émission wana eleka. Alobaki ke bana mosusu apesi exemple neti ya liboso akoma na 30 et quelques makola. Mais bon, journaliste nga continuer mais ba changer chapitre. Alors bino ngai te ponga na lobango te. Bokangama na émission wana pekaka. Boloba aloba bana mosusu boye, mosusu boye, mosusu boye. Bino moko kutu obozolanda ngai misusu bapapa na bino babota bino kaka 4. Me babenga na bino na ndako na bamama na bino pe bakipaka bino te. Bwalaki mike. Me wane na tina te. Landanga ona koloba. Un vrai papa na un vrai maman.
ezalaki le grand mopa olobaki soki mwana koli akomi na vi na ye papa akokokipaka ye te ndenge bino bolingi mwana nde moto akokokipaka papa ata na mbongo te ata na kobenga to coup de fil to likambo boye soki papa na likambo to kotindela ye eloko to boye mais soki papa aza neti le grand mopao mwana akokobengaka de papa pamba te voire même akokobengaka de pe te na ne ana nombre boko moke akokobenga mpo le grand mopao amonana azomonana image aza en bonne santé aza bien alors mwana akokobenga papa mpo alakisa signe ke naza bien soki abengi papa te akokobenga bandeko ya papa bakoko ndenge bana mpe ya le grand mopao babanda kosala bakutanaka na mama ami koko donc famille na bango evivraka nango na harmonie basololaka na mama riva bokoloba mama riva aza papa te fasololaka mingi na papa non papa modèle ya le grand mopao na bano bakoli bapandi vi na bango baza na bavi na bango en tout cas bayebi bien na kokozala attaché na papa mingi te mosala oyo asalaka na bavi amemaka en plus mpo nazala attaché na papa meme na kobenga meme na makambo boye fo ezala likambo pamba te nazomona ye soki ye nde abengi nga na koloba naza bien to na kotala likambo nini tosolola esili donc le grand mopao na logique des choses akoki komitungisaka na bana nde te ntango ayebi baza bien akoki kobengaka te mpo ayeba baza bien bino kutu awa kaka bosolaka na bapapa na bino combien de fois bino na otuna bino banda ozwa vino en charge okomi na famille na mobali to komi na mwasi osololaka na papa na yo combien de fois wana ya motuna nazotuna yo to papa na yo ntango osalaki famille na mama na yo na bino bana aza kosolola na koko na bino combien de fois bon telefone ezalaki te ou bien ezalaki cher ou bien difficile abanda kokoma balettre combien de fois ekende mboka to abanda koketala bango combien de fois botala réponse bokozwa yango wana bokokompare na makambo bolobaka na le grand mopao na bana na ye ndenge wana te o mwasi na ye o bazalaki na ye ex mama aliya akoka kosangisa bana te bokozwa bandoki te bino donc facilité ko donc le grand mopao ntango alingaki ex ne wa maliya amoke le grand mopao ye mpe azalaki na ba 40 ans baage oyo bino bozwa nango bamisu boleki yango bamisu bwana se ale abanda okangisa bana nyonso wana yo kutu mwana ya mobali no aza kaka moko tala kaka ndenge oyo tala makanisi oza nango na motuna wana kanisi tala kaka makanisi oyo eza na motuna yo yo kuna mwana mwasi no aza kaka moko tala makanisi oyo oza nango na motu me bandeko nayebi te ntango tolobaka bongo non ngai te nga bolongola nga
Ngana lobango jamais. Nako kalikilango pete. Ata moke. Rien du tout. Alors, bino. Bo kalikilango ningini. Yango nakaboka. Yango nazo mona. Mwana silisi classe. Azane toujours na mama. Na papa na ndako. Akolukila musala kaka na ndako wana. Tango koluka musala. Bakolobane lisusu. Musala ozwi yango totanga mais bon. Lokolo wa mbongo ezana muke. Ça l'économie vana na nwa pa na biso. A continuer économie. Wana 25 ans. Papa 28 ans. Nena kin. Kokende bongo te yo kele biso to parana yo. Le cas moyen au côté ba papier aux ndako mbalamo ya social. Wana lingi privé ningini era chéri. Wana pekana na balite. 33 ans. Ankolo. Na ba niama. Batika bana bango babala. Na même azika ko bon babala. Boy bakate mutu. En réalité, yonanga. À partir de 12 ans, au comme Mayele. À partir de 14 ans, 16 ans, on commence à la famille. On forme famille. Donc 14 ans, 16 ans. Moi, na mobile à 16 ans, à Bali à 14 ans, il y a moi aussi. Bah, on la famille bien. Bah, même peut vivre bien. Alors, ba loi, oyo kaka mutu, asale la biso, yango te tinda et koma, na 18 ans, majeur, ba misosu, majeur 18 ans, mais, pona robeta moi, nzango, faut 21 ans. Ba misosu, bon, 18 ans, mais pona kolala, 22 ans, donc komana 23 ans. Wana ba loi, bato mutu basalango, eza biso te bato. Non, eza te réalité être humain nenga koko vivre. Alors, siko o loi sala, eza na no problème, oyoyo, bato ba memara mokili, basale la biso, eza problème pour na biso. Mais na kati na biso lisusu, to créer a biso moko lisusu. Yangwada to koma, les grands mots pao, à qui parabana mo société. Siko Didi Stone a commis à 23 ans. Soko taliba comportement na modèle aza na posa ya indépendance. Mais moi qui de indépendance et indépendant et yate mikolo yo pour la séparation ya papa na maman na ye. Tant que la maman na ye, alors ils ont tiré la base à l'ensemble. Maman n'a pas usala ba geste mususu pour moi na akendete. Wane sala mamiki na bana basi. Bana basi bana ba comportement wana parce que bana basi ba mesana toujours kozana mutu. Abotami azana papa na mama azokola na mama akomina mobali yake awolinga zana bana. Mwana mwasi soka za yemoko vraiment neti mobali alaka yemoko sans bana sans nini. Mwana mwasi vraiment akoza na mwa complication na mutu. Donc différent na mwana mobali. Mais mwana mobali akoza na yemoko tant ibele rien du tout. Mais toujours le bela wadate, toujours le bela. Les grands mots pao makambo tolobakane eza na nzela te. Eza na nzela ata moke te. Eza kaka tolingaka nde totiaye molunge. Bon, ngai te bolimbisanga. Nga makamba bongo ekoko yelanga na mutu te meme na kwiti. Ata ndenge na zaka zoba na buka bik ekoyelanga te na mutu. Ata na te
bapimbwa ndenge nini ekoyelanga kaka te po botikala wana bokontinue kobule gloire à Dieu na bulaka neti bino te mokili yango ezali penza elengi. Donc si je comprends bien, il y a des mecs pauvres qui sont devenus pauvres à force de vouloir prouver à des filles pauvres qu'ils ne sont pas pauvres. Mon frère, si le peu que tu as n'a pas été considéré, n'en fais pas plus. N'en fais pas plus. Qu'est-ce qu'il y a? L'envie de prouver aux gens ce que vous ne pouvez pas va vous dépasser, ça va vous tuer. Restez concentrés. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amendage. Donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amendage. Donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amendage. Donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.